Ela. Mini yena mwana ne benu congolais. Boa tarde a todos. Hana le monga be formation di mosi dia bien. Les lorsque tuni ba député à opposition. Awa bo bimi bo ke ne libéra ba ko noter to ke la libéra. Mais esa manière à ko la kisa mécontentement na biso. Na ndenge nini to sali motion à défiance to linge koma na suka. À chaque fois que tozo sala tozo mona motion incidentielle, ils ont ko casser motion de défiance. Tout ça la nini. Pour le bien là au sala non je suis là na mona ki bureau na président assemblée to sololi na chance pe bande ko mingi wana baza bande ko ya biso opposition ba président ba groupe parlementaire nyonso ya opposition na yebi bango malamu na sololi na ba président groupe parlementaire ya opposition ba kutani na président vice président dialogue faisal andimi a sololi na bango ya mo esali ke mercredi lobi ko mona ba député nyonso ya opposition bazongi na kati ya sa donc tala makamoto osala ya malamu mosu ya ngwana ouais Koibatimba oui ngai kozala moi moke excellence au moniteur politique na mboka na biso et pas comme majorité et pas opposition et pas le centre au moniteur que boza ko embrouiller population yo ba yebi so et pas ya kokende te excellence bon moni ngote ndeko na ngai population ko za lombriete démocratie otulukaki yango wana webi kondo papa maréchal Mobutu tango bani démocratie le 24 avril alobi parti zala MP na baleki na emi bani mobule bingwa bi non biso tout tolingi to créer ka ba parti atikeli bato démocratie tokei lelo soki olobi majorité na opposition au centre nalingi ba congolais va comprendre que les lois accords auto signaki ezalaki œuvre d'abord ya batomi balé président Etienne Tshisekedi na président Kabila les deux basali effort motona famille politique na ye pe to kutani pona to sceller accord wana nakanisi to kokoma na question wana ya crise politique où ils ont na mboka na biso ya crise à légitimité où il fallait mettre fin à ça na élection en 2006 moi na mboka Jean-Pierre Bemba élection esili alobi OK natiki président Kabila gagné même s'il y a des contestations moi na continue opposition républicaine na quelque ça l'opposition maintenant to comme en 2011 président Tshisekedi abino ngane moto na gagné président Kabila bingana gagné mobule koti crise à légitimité crise yango aussi la kaka signature accord ya 5 ans parce que biso ndenge tokendeki na 5 ans muta signer liste na biso c'est président Etienne Tshisekedi atindi biso bokende bino 11 voilà suka ya crise wana oyo tolobaka so tolobi ke crise politique esila ki wana na signature accord oyo moni ata mindele baye bake koluka ba évêque bake kosura na bango bato basisa ki crise politique yango wana voilà au moins lelo centre bakoki koloba mais le problème c'est que mokanda otoza nango ya accord oyo eza ko lier biso nyonso accord oyo lier biso tina élection dès le 31 décembre ndenge seni akomona ke lelo il faut ko évaluer na 500 na gouvernement pour tout avancer jusqu'à présent accord na constitution déjà ko tenir biso bele mami balé wana donc pour une population za la ombriété aye ba ko distinguer que ba parti ya majorité ezali opposition ezali gouvernement union nationale ezali même mutu na mutu aye ba na parti na ye na programme azo pesa parce que après ça toke na mapona. Oui, parce que mingi baza koloba kaka ba bino na politique ezala opposition ezala oh seni biso kutu seni on a tout yebi yango te soki le 1er décembre le 31 décembre mais population atala nini makila isu na mboko etanga kaka pona bino bato ya politique pona politique l'air nyonso ko wela bibonga po nyonso ne ebalukaka pona ko wela bibonga l'obité ye kuna vande mingi alongwa nano pe ya sala mingi mais koli ya mingi population aliminde ali ya pe mingi wana mbula na mbula mais to koma kate excellence yango ndeko ko ito retenir likambo naka omibale ya liboso yango moni eza la délégation yaki ya Union africaine
eza la délégation mama wa américaine akomaki ya mama niki bango nyonso bazoya mpona kolobake le 31 eza la makambo ya mobulu te po accord oyo to prévoyaka déjà biso na ba épiscope to prévoya na kati accord soki tokomi le 31 tokosala boni totie toutefois nalingi nayebisaka bino la fois passée napesaka bino mpe accord si bozokutana na bandeko na biso bapoliticien bino botanga yango mingi bongo bopozaka baquestion otuni obi ndeko oyo oza signataire bokomaki toutefois oui mais mpona nini soki ozoloba na peuple olobaka toutefois wana te accord bato mosusu bakomona kaka accord oyo eza malamu kaka le 31 esili mais makambo mosusu bazoloba ngo te mais loba nyonso eza na kati ya accord oyo tosigne ndenge nini kaka accord le 31 c'est fini wana malamu mais accord eza appliqué kaka le 31 esili mais le reste donc eloko olobaki wana eza malamu bato mosusu ils pensent que mpona accord ezala appliqué il faut yaza donc soki yaza te accord eza appliqué te mabe lelo soki tomoni na siège politique lelo ozwi accord oyo basignataire nyonso ya majorité baza na kati basignataire nyonso oyo tobengi bango ya opposition républicaine baza na kati basignataire nyonso ya opposition oyo tozalaki na yango na nini na déduit baza na kati lelo esalaki kaka koloba jamais tana sisa bongo koloba te mama si faut atala mwa mungwa te bongo akotiaki mwa pilipili esaki mwa elengi te donc c'est pour dire que lelo likambo olobi wana ezalaki ya motuya boni bandeko mosusu balobaka soki ngai naza te ekoki ozala malamu mais soki peuple asengi yazala olobi malamu pour peuple asengi moka azala premier ministre yebi yango champion olobi malamu peuple asengi moka azala premier ministre eloko nasepelaka no mingi mpona bosembo peuple asengaka na nzela nini na nzela ya mapona lelo yo kokoloba te sans maponami olobi peuple asengi moto te aza na sondage pe tomona ke bazosenga Félix Antoine Tshilombo baza kosenga ye wana bon yo moto ozotanga bato menga nayebi ntango toza na senko likambo ya 3 no ebimaka na moto moko te bato ya majorité babandaka ba 7 no banini peuple ayebaka ngo 3 no bato bapesaka biso yango ezalaki baepiscope balobi na biso ke meme ndenge bazalaka bazopono pape bazwaka misato bino mpe bozwa misato biso bacomposante mosusu tolobaki biso te totikelaki yango idps apono kombo ezali kaka misato Chibala, Félix Tshisekedi na Mobaki voilà les 3 noms donc les 3 noms qui étaient cités yango wana bango misato biso tozali kotalela bango lelo baepiscope bazwi mokanda na mokumba après 3 mois tozoyokana te bake komona moto apesaki bango mokambi président de la république opesaki biso mokumba tomoni makambo maso masiri etikali kaka likambo etali primature na sensa etali bato ya rassemblement yo moko silisa yamba bango silisa alors sikoyo lelo ni osala tozonga so marche en arrière na makambo to voilà Afrika mushinga ezalaki cop na bango déjà ya Chibala Afrika mushinga malobo mboka Simba moi mboka Pierre Lisanga Munganga za ministre d'État relations avec les parlements na ozonga muke na crise au izana assemblée provinciale à Kinshasa ya solo lobi malamu que il faut harmoniser entre les présidents déchus Roger Mbemba na Kitosisa au Bakoti et puis Bakamba assemblée provinciale kasi obandi te harmonie ngo sala mandingi ni pambate président ya kala Roger Mbemba andimi koya kozongisa nanu ebonga te neto lobana lopoto remise et reprise pambate plénière au sengelaki ekota po basala remise et reprise moninga pa banda mosala esalamaki Roger Mbemba ayete avant dina mopanzi nae entre temps ba député provinciaux bazali ba ozela po ezape session makasi session budgétaire to suka na ngoboli harmonie ozala ndenge nini na tango mususu azoboya koya mususu alobinga na koya na kokamba to suka na ndenge nini en tant que ministre en relation avec les parlements. Maman Africa et aussi la nango pe olega malamu. Amoni bango banso wana na niveau na ngai na niveau ya ministère tozana ba contact. Pona komona ki ele kapé na ndenge elongo bani. Makambo nyonso na lobaka mo polele te oyibi na matière ya ba contact
On ne peut pas tout dire comme ça à la télévision. Parce que ceux qui ont l'opinion sur la télévision, ça pose vraiment un problème sérieux dans tout ce qui se passe. Donc, ce sont des choses, il faut que tu aies na mutuke président Singh Azak Kinoa Lokola Biso. À l'époque, Biso Tozalaki allié à MRC na Jean-Pierre Bemba na Renako. Toibani na ye très bien. Lelo, ba président Moussou Aleki, na ba vice-président Nyos Toibani na bango malam, tozo solola, to solola. Au comment on a se voler capé na douceur et là comment on va ça la manger. C'est un problème. Ils ont mystère. Tout problème a une solution. Et vous avez une solution. Voilà. Jean-Pierre Lissanga Bonganga, tout évolué. En tout cas, surtout autant mon là, mon sondage, je ne peux pas comprendre le sauté. Jean-Pierre Lissanga Bonganga, au Koutanina, M. Moussa, il y a commission de l'Union africaine. Oui, de Moussa Faki, battu au micro, Mbalamonko, en République démocratique du Congo, il n'y a pas de crise. Ah, Babi, mais il y a des Jean-Pierre Lissanga Bonganga. Et puis, Balobi, on commis plus qu'habiliste que le cas India Omari, que le cas Thierry Moussenepo, que le cas Makolo Tambola, que le cas Papi Tamba. Jean-Pierre Lissanga Bonganga, qu'est-ce qui se passe? Pour aller nous tourner Kazaka Boye. On a dit rapidement, il y a une personne qui Sylvie Maloba. Il y a une émission tout ça, là, il y a un gouvernement courageux. Courageux. Mais, il y a autant à combat. L'émission où tu as mis collé, ça le succès, il y a maman Sylvie pour l'école, il y a Félix Tshisekedi. Tous les questions pour Nayo, Alobi, Lissanga Bonganga, Koka Kinzala Te. Oh, Koka Kinzala Te, il y a un Keinae. On réagit à deux questions. Merci Mingi. Nakanisi ndeko lobi malamu. Lobi bato ba comprendre nga Yesu. Na pesi o merci pour pesinga occasion na loba ba comprendre. Na ba o balingi ko comprendre. Po bato mosuba zali même soko lobi ke o eza constitution. Alobi te ozo kosa, wana eza Bible. Akondi matin. Ça dit ba fanatique. Même soki o lobi na malamu, akondi manaite. Soko lobi na moni mutu tele to kutana gina ye ake pana nde konko ina moni na nde konko ina mama Sylvie na binte yete yazaka musantu. Donc catégorie ya bato na bazali okoko loba ndenge nyos pona bango ya des saints vivants. Ça dit moto yazo tambola na mukili mais aza musantu. Donc tout asala kezaka ya malamu. Mais biso to sana occasion loko lobi pona wolo. Yambo pendo lobi makambo ya crise oui. Tant que tu as na président union africaine, tu as une crise politique. Moi, je suis crise politique, na ya politique, na ya social, na économique, motayeba isusu. Phrase ya suka ya politique pour na bango izo concerner bango. Tu as une crise politique. Du moment où crise à légitimité, où est-ce qu'il faut opposer président Etienne Tshisekedi, na président Joseph Kabila. Crise wana ezali susute avec signature ya accord oyo to signer ngo accord ya 5 ans oyo président Tshisekedi atindi biso to ngende ko signer ye moko vivant et wana crise esila kindegeni accord et reconnaître que président Kabila reste jusqu'à ce que lelo to ko appliquer n'accord na constitution. Constitution Robinini, il reste jusqu'à ce que Tokena Mapona. Accord Wana, il oublie que primature va passer à rassemblement. Accord Wana, il oublie président à Sensa va passer à rassemblement. Et puis ça équilibre, avec équilibre Wana, voilà comment nous devons aller jusqu'à Mapona. Kebisanga Ndekonanga, ceux qui wana toko continuer koko sa peuple pour na tolobaki crise politique ils ont continué du sous. Oh, nakoro oyo tozana de aki ya minene. Aki ya liboso ke accord oyo epekisi référendum. Aki ya mibale ke accord oyo epekisi ke président Kabila zala isu candidat. Mais ceux qui te fumoli tolobi to boya accord, de na mona bande ko mosuba olo baba bimi na accord. Mais ceux qui bo bimi na accord. Donc besoin fumula référendum. Parce que on a président Kabila comme une boka ngo tozo kana isu na groupe to yokana gina bangote et surtout kende ko jile loko bande ko obosana moto asalaki
pour na biso tout oyo kana to signer mokando azali soute président Etienne Tshisekedi lelo soko kuta na kona bido chiba la premier ministre Kolwabi pour na ngai lelo héritier zanga okuta na ndeko Félix abi héritier ezanga okuta na Mubake héritier ezanga okuta na nganga pe na obe héritier pesa mutu na muta comme héritier ça pose maintenant un problème nana ko sangisa biso so fungoli dialogue mososo to kokene na mbutu wana eza occasion ya ko pesa déjà na majorité na président Kabila bon peuple bino mo bomoni communauté internationale moni bazoyo kanate tokene ko interroger pe donc bato bazo sala wana lelo population ayeba baza ko fungola porte à référendum bazo pesa occasion na président Kabila fungola ça c'est un danger to si to kanga accord wana biso to benga kango ezali lokola testament ya président Etienne Tshisekedi article biso amo yo lobo za héritier na ye yo lobo za mona na ye yo lobo zo la na nzela na ye olinyo fungola accord okozana na capacité ya ko battre so ba ya ko bakanga ta la difficulté. Deuxième question pour bande ba tuna ba question. Deuxième question lobi makambo ya nza Tshisekedi lobi pa mama Sylvie Bongo na pona ekolo bisanga bongo na kokite po akoki nzala te. Bon makambo mibale ya liboso d'abord oyebi toza ba homme d'état ça ne sert à rien ya ko répondre à ba question mosusu mais na lingi seulement nazo en compte deux éléments liboso population ba yebaka eri biso bandi politique. Le problème c'est ça, la population a kanisa ke biso to bandi politique ka lelo po to kumta na rassemblement lobi o banten. Toza ko banda politique, banda époque maréchal Azali, toza na ba HRPT conférence nationale souveraine, lelo biso na ba ozomo na bati wana toza na société civile à ville à Kinshasa. Bato musuna ba banda politique. Et bela bactère wana biso toza di société civile à ville à Kinshasa. Bati groupe 4, biso groupe 7. To banda bitumba wana. Na ba docteur numi bakufa izaka bitumba to kutana na combien de propositions ya kolobageno oko comme ministre olingite ovandi mais cette fois-ci da autolobi que za gouvernement national tondini ndeko julu biso tozo kende kosala ba meeting pona kombo ya président Etienne Tshisekedi ya dialogue mo histoire muke bande ko ebele ba oloba ba kina courage ya koloba te parce que wana to koti réunion na ozomona biso na Fatima to sali réunion biso nyonso bato opposition balobi motu monga mekotanga kombo ya Tshisekedi te na IDPS ya wade personne n'osait le dire ngana tangi lobi ba yeba exclure ngana groupe balobi Tshisekedi est terminé to saki marche na biso makambo ya Tshisekedi za wade yo yebi baboke tout premier na poto bazui cercueil bazokendo kunda Tshisekedi wa tekimboka salimu ngana usa mitinga na obi Tshisekedi atekimboka te boko lo balo bazaki wa. Ils étaient où? Erwana doit na nzalade. Parce que aujourd'hui parce que nzela mo efungwami bato so bafungwa. Parmi bango na ko tanga ye. Na utanga ye pour répondre. Poto zaki na yena ancien secrétaire général IDPS. Mwana mboka Martin Fayulu. Alobi na ngai liboso secrétaire général IDPS. Alobi makambo bozo sala dialogue ya Tshisekedi wana. Tshisekedi akoya ba ko bamba mabanga. J'avais dit ça Félix. Lelo na okezo komisa biono ya uza candidat président république so ibona ga ba candidat lo biso tokoza mieke ba candidat so pour biso ngane na mona gawo moto lelo ozo ngale na mboko avandi na bi candidat président république Jean-Pierre Bemba otu na mona wana nazo mona penga mutako bumbisa pende tumba simba mboka na mona ngote na mona te parce je peux déjà de na mi kumisa mais na ndenge to bandi politique na lelo na mona te. Merci Jean-Pierre Lissanga Bongala to invité la mission à l'équipe nationale. Il y a beaucoup à l'élo. Maman Sylvie Bongo to ko ba potam pesa okende. Moi mboka Jean-Pierre Lissanga on dirait que maman est sur ma casse parce que ngana ibi za nuka nzoto munene so ko za pona nzala bon. Na ibi peut-être mati mo ba kilo mais ngana ibi ko za nzoto munene mais to ibi teroza okoti gouvernement en faveur il y a coup d'état au bêtis va le rassemblement pour se retrouver mais pour moi maman Niki allait l'ambassadrice solo à Yambi penda bateau à solo mais bino groupe na bino nan de kolenga koy nan de kochiba au banque ça va là-bas botamboli ba porte bien muto ba tractation koti mais besoin de doucité maman to ko lukuta ke osala cinéma na yego to ba ke ko ya mbataye boni bino ba to ayeba ki bino ke fale ba ya mbape bino ba ya bibino agenda kaka ou bien bozo plaisir na bino te
Maman Sylvie makao mibali ya liboso lobi omona ki on dirait na matikanda te kandate mboka na biso reconnaissance ezalaka te ingratitude eleki ngai ntango nazokende poto lelo représentant ya biso ya parti na poto ayebi Gilles Val na bamatonge wana bato mosusu balo bakotia makolo te mais nazokota na matonge mpona kokende kosala dialogue Etienne Tshisekedi il ne peut même pas ouvrir mais kota le matonge mais suna kena okende kosikandeli Chibala utayi wana bayebisaka bamabi Chibala na libanga Chibala banani bakosurveiller na Paris partout bakombata te wana bakombata nani faut un certain moment bona nyonso toyebani mpe lelo mpe babandi comprendre soki ezalaki lelo mama Sylvie mbonge wana ya G7 ya ndenge toyaki na rassemblement te me makambo esilaka mpo toyokanaka na président Etienne Tshisekedi ezali UDPS na balie na ye bakosangana tosigna accord oyo ekopermettre ke tokende mboka liboso bandeko bauta kuna toboyi bango te baye na mbutu etia mobulu na kati donc nazali koloba ngo na signe ya reconnaissance ntango bomonaki ke moto wana azobundela biso etumba bino bovandi nye mais lelo ya baterme qu'on n'utilise pas donc yango na yenga na yebiso ndenge wana ya mibale olobi makambo ya mama américaine ki yaki wi aye olobi ayambi biso te oyipona ayambi biso te mpo biso toyebaki deja tosololi bayebisi biso eloko aye kosala awa mama wana ayeyaki awa kosala nini ayebisi bango ndenge bovandi boye le 31 tolingi makambo ya mobulu te élection ekosalema na 2018 bolandaki yango te bon discours wana koyebisa biso eloko nini parce que nous sommes convaincus que élection na le 31 ndenge tozokende eza difficile et yo moko mwena bango baoloba bosiko oloba nini ayo recevoir biso mpo nani il fallait recevoir bato oyo balobi non biso le 31 tokotia mboka afe ya 100 pour na koyebisa bango kointerpeller bango ndeko na bino Vital Kamerhe asiki na bino ye wana a rebondir a se retrouver côté kuna lobeli moko eloko te donc Vital ayebaki makambo yango te nga nakadisi makambo ya Vital soki bosilisi awa abengi ye boke kotuna ye mpo moto na moto aza na philosophie na ye sikoyo soki na bandi koloba o Vital aza boye koma bi omoni mosala eso aleki na TV alobi na Vital pardon yo moko omoni tolobaki ke tokomba ongi leta tokoma koevite baterme ya otindekeli moninga kuna alobi tokoya kokoya lokola bamosusu ono wana aza na mpiaka oyo aza na nzala ngana na mbongo ebele ngana na baimmeuble yango naliaka 20 fois par jour tokomela makambo oyo ekoma terre à terre. Vital est vivant. Vital alingi makambo mpe ya kosolola boyaka dialogue te ok kotuna ye bi président nini bayambaki yo poni bayambi baninga te ntango toyambi ndeko kuna alobi no bayambaki bayebisa bino ke eloko ezalaki lokola population akoma kobanga le 31 bato mosusu bakoma déjà kobana ndenge ezaka kala soki tomi tokomaka le 31 décembre mama Sylvie ndeko juru ezaka mokolo ya malamu ya soki tovandi la bonne année bon ya biso bonne année ekomaka kaka marche ville monde ekomaka bo okozaki na kati ya makambo on la terrain fait oya boy makambo ozate tout s'arrête quand on a crise à tout s'arrête après la légitimité ezalaki c'est quoi président crise à légitimité ezalaki respect papa atini biso signé respect à constitution na accord siko bino bolingi bomele accord na constitution na moto mabete voilà koyiba timba na tango tozali na yango excellence yo omoni te dialogue mosusu esengeli esale po mingi bapoliticien mosusu na se baza koloba yango troisième dialogue ezali eloko ezali permanent ndeko tula uteko tuna ngalo bino toki bandeko opposition babimbo sugisi nene na dialogue tosoloi tosugisi bango bazongi na samba le masolo sila lelo na dialogue etali makambo ya mokanda oyo tozwaka ba précaution na basango mpona kolobake ole tozongaka ere nyonso soki tokomi le 31 ava tokoma le 31 toutefois oyo eza na mikando oyo mama Sylvie na ndeko julu soki bakuta na baposition politicien mosusu bao basigné accord bakokaka kotuna bango makambo ya toutefois te yango
esala bino ndenge donc si bomonika bilongi na bango boyebi ke toutefois bango balingaka ngo te bolingaka mpe kotuna bango te botunaka bango toutefois oyo basinyaki bino bolayelaka toutefois wana parce que toyebaka te mpona koevite makambo ezala crise mosusu ezala totiaka toutefois mais toutefois yango memi 504 jours est-ce que ntango bozalaka na kati ya masolo ya senko babisaki bino ke 504 jours mpo bandeko mosusu bazondima yango te kasi nyonso na toutefois 504 jours obobenga yango Peugeot 504 nakanisi makambo ya Peugeot ndenge olobi donc ezali likambo ya ndeko président ya seni alobi techniquement ndenge nga na mwani makambo mais biso tokei na tripartite tobendi mpe matoi gouvernement tolobi 500 ye alobi ndenge tozali awa soki mokolo ya samedi te dimanche ekoleka samedi dimanche te ya moins ke ela eloko mosusu seni akopesa calendrier alors okomona calendrier soki omoni ke eza 504 olobi bon yo olobaki ndenge nini mpo bino mpe bokendeki na bango na tripartite tala tata oyo azongeli makambo ya 504 biso toyeba ndenge nini tokosala mais tolanda calendrier ekobima ndenge tozali awa seni prend des contacts na ndenge ya kokutana na bapoliticien azokutana na bato ya société civile samedi apiblie et même moment na apiblie na calendrier ya bagouverneur oyo bisika bazangaki mpona ke makambo ele mais excellence seni bapoliticien kaka seni lobi kaka seni mais bamosusu balobi ke no seni wana esengeli bameka kochange batere oyo baza na kati ya seni iyo lobi te nalobi boye soki tolingi maponami esalama noki totika komema eloko oyo soki biso tofungoli ekomema biso nayebi te. Je pense seulement un exemple liboso naza koloba na bandeko na ngai ya IDPS bino bolobi bozo reconnaître parlementaire oyo atie seni wana po ekota wana euti na assemblée nationale bino bobi boko reconnaître assemblée nationale te boko change seni yango ndeni boko change moto akoti kuna neni po bo reconnaître assemblée nationale toke na dialogue esika tozwaki occasion yango wana ya ko change makambo wana wana pe tozaki na occasion papa vivant na force na ye to change ndeko na ngai ba koy tokoki yango te lelo toyebisa peuple ke tolingi to change seni toyebisaka peuple ke biso baye totonda kolia mingi tolingi sikoyo tokota tokende kolia encore c'est peut-être ça oko change seni ndenge nini sikoyo si to change seni donc tolingi to retarder ba élection oya koya sika bingana na vision na ngai na kosala bo ezate pona soutenir seni mais ezali pona tokende rapidement na ba élection rassemblement lobby que Corneille Nanga a joué jeu il y a majorité présidentielle donc il faut changer Jean-Pierre Lisanga Bonga rassemblement wapi rassemblement za moko tika makambo wana yoga na ibisa omoni na koro ndenge to signé omoni teke bakomi rassemblement moto moko a signé na ibisa ki bande ko même temps tozaki na tripartite ya sensa gouvernement na seni na bien omoni surtout sisi mokando to se seni bazaki combien 5 6 moto na moto a signé a doit responsabilité na ye awo komona te rassemblement moto moko a signé te rassemblement wana nga na signé pour na plateforme na ngai 4 olinga ko ya signé pour na dynamique moto na moto a signé yo kwa koloba lode yo rassemblement moko nga moko ndenge on a même débat on a ce que même les intellectuels même moto za bime et za ndenge ni aujourd'hui tu vas dire à quelqu'un ndenge Tshibala za wana obino Tshibala na rien fait azaki na opposition te moto nga na yo to yebi tango to tamboli bakangie tozo sala ba déclaration pour na ko senga abima moto to yebi que c'est la seule personne Etienne Tshisekedi na mukanda na ye a signé que le porte-parole Tshibala kaka ye pa mamuta signé tina ngi papa faut trahir la peur ba qualité ne sur tanga wana mama Sylvie soko trahir tokeba na kombo wana trahir oui tokeba na kombo wana trahir j'avais dit ça na ba combattant na poto tango bazolo ba ki papa Etienne na Félix na Lisanga bo trahir bolembo mwa Kabila na ibisaka bango na bibino boza ba combattant bokeba na trahir za kombo mabe mais lelo ça les a rattrapés
C'est-à-dire qu'il faut que l'on la dimension et combat politique, dimension politique autour d'une seule personne. C'est ce qui tue notre pays. Parce que ceux qui vont commencer à la moto, on a à cause de la bouille. Ceux qui étaient zabouilles, ils ont mabé. Parce que ce qui va arriver, c'est quoi? Ceux qui ont dit, moto, moto, nous sommes dans la province, na batunaye. Bako le local, le commis balobino, ah, biso kuna tozana dokor. Bako bi tozana. Il va à majorité pas aux armes dauphin si le parce que c'est Kabila ou rien. Il y a un makambo en route, hein. Mabé, complété au caca. Les hommes habitent, hein, ma camarade. Il ne faut pas avoir les hommes institutions. C'est-à-dire que dans combat, au moins les gens qui ont en opposition, Yangouane, était Abisso. 2006, président, candidat Nabisso, Jean-Pierre Bemba. Azate Tolobi, porte-parole opposition. Normalement, ils ont sans discussion, c'est Jean-Pierre Bemba. Mais tant que l'élo, comme ici, dans une cour politique internationale, Bazui Jean-Pierre Bakangi dans la cour politique internationale. C'est une cour politique. Et c'est la cour politique internationale. Tant que Bakangi dans la politique, il y a un bomba ekuna. Et ça dit que Til l'élo, tout ce qui porte parole opposition, on réagit Jean-Pierre. Mais tu regardes bien Jean-Pierre a quitté au sang de Guinée. Et tu as au Mwamba, au Moutoute, nana qu'on remplacé, tu as quitté. Président Etienne Tshisekedi, la même chose. L'Assemblée, on a comme porte-parole. Tellement bon, il y a Tchaki pour un remplacer Azate, vie de côté. Avec le débat, il y a Batomi Baliwana, qui avait pris ce que Jean-Pierre, opposition, c'est un Mabokona. Tshisekedi, c'est un Mabokona. Tout ça, le débat, surtout, tout le monde malam, on a qu'à rassembler en opposition. Évitons les hommes institutions. Parce que dans mon discours, bah comme il ça, mon tomo, eh yekaka, yazaboy, yazamosantu, yazataka pembe, yazaboye, yakosakate, yekoenabo, mboka na mo kutubia, yekutaza na kaboy, akakanzala te, yatondaka yeko. Non, donc regardez parce qu'il y a 10 minutes, les gens appellent les Sangabonga et le peuple ni Congo a été Nicolas Moni na retour na nenge plein salamaki na chango. Afrika mushinga en tout cas na 10 minutes. Olobi makambo a plein. Soit plein kaka mokolo mutu na mutu asala enrôlement. Au mona plein. Mutu na mutu na batuna koloba makambo a plein on a guinité. Ba pepere ba otambola bato ba Hollande ba ngolo ba plein. Plein qui parle de Sangabonga. Olobeli mon mboka Jean-Pierre Bemba Gombo, sénateur, ndenge azalaki vraiment représentant valable et porte-parole de l'opposition. Casto tout le monde a pu Mikoleleki, MLC ou Ikambami na mboka Jean-Pierre Bemba, basangani na UNC ou azape moko ba signateur et puis basali trio na bango na rasok ozobanga te ke ko binomo loro moko boye coalition moko boye na pouvoir opposition yokani et sangani mais ozate de toutes les façons yo lingana za partout yo lobi bango basangani maman Africa retenir yango ce n'est pas la première fois que biso bay politique to sangani tout ça là ba rassemblement na ba association combien de fois et belé to sanganaga malamu nango to sanganaga to kabona tango to sanganaga pona dynamique awo ezalaka likambo tolobi non esili mukolo na bato baye comme c'est ngai moto nazaka modérateur ya opposition nyonso ya Rwanda balobi jamais ikoki pourquoi ezalaka kaka ye mona mboka Jean-Claude Vemba telemi vitala tel oh non il faut to bandosa rotation kabi ok nandimi rotation mukolo na to monaka ke esili to kabwana lesoti après et comme au biso to ndimi dialogue bango ba ke njili biso ke lemba donc to mesana to kendeke to zongana kaka po ba politicien on ka biso na biso mais essentiel ya li to tia moi intégrité na makamoto ko ça lelo biso be na gouvernement au moni to kendeke lelo sui ba ke yamba biso na communauté internationale bato ya opposition signataire o ya groupe ba José Makila Jean-Lycée Moussa, Steve Mbikai, Ruberwa, na groupe ya biso na ba ingele ba Ivan Mokas to sanganaga. To pesi délégation pas biso 2-3. Comme ngana zaka na secteur politique, il y a 2-3 personnes. Bango pe pa na bango ba to kutana ka ndengwana. Ko sangana pe ngwana. Biso pe le moment venu to ko sa pe coalition ya biso et opposition ngezali. Mais ko keba na likambo moko. O ebita mo to kotina délégation na dialogue ya 5 ans. Biso rassemblement to yaga to lobi jamais. Bato bakendeki na dialogue ya Kanchat ya senani ya Kojo bakokota na sale te pasango ba ebisi biso bime soki bango ba bimi
bino bokotika bino moko babandi ya bango mouvement inclusivité kozala te tala ndenge tondimaka bandeko mpe baye kokota tosangani donc balangage mosusu na niveau d'état na niveau ya baresponsabilité au peuple azokende na biso mpo tokende maponami faut koévite yango soki tolingi ke tosangana na ndenge ke tosala alternance na ndenge ya mana. Merci Jean-Pierre Lisanga bonganga tozopusala malema na suka ya masolo na banzi tokozwa motuna moko mpo toclôturer ndeko Jean-Pierre Lisanga bonganga ozoloba likambo ya accord ya Saint-Sylvestre le 31 décembre na 23h59 imene ndenge nzembo ya mikolo asenga luketo ezoyemba imene. Quelques acteurs politiques, bon, il faut une transition sans Kabila. Oh. Point de vue à Jean-Pierre Lisanga Bonganga. Tu vois, moi, tant que je vais tout le ça est mandéni. Balobi ka ndimo ne siri. Ovani no ga nda lobi o transition sans Kabila ça mandéni. Oui bi ndeko julu biloko mosu tozo sala tout ça ba intellectuel, tout ça ba politique. Il faut donner au peuple un schéma qui est consommable. Un schéma réaliste. Ce qu'on dit transition sans Kabila. Donc au bini d'accord. Il faut avoir la capacité à contenir à partir du 1er janvier pour me m'emboka quelque part. Cette capacité on est athée. On me m'emboka na inconnu. Tout simplement parce que bien on a résoudre des problèmes là. Ma bête. Transition sans Kabila. Biso Batisekedis. Tshisekedi aloba na biso te ke obi tozo bengana jamais kabunda boy makambo wana nani aboyi makambo wana ya Batisekediste aboyi yango aboyi na olobaki de pes et ba nisu makambo wana te et puis tout le msute mtrata moniere olobaki foto Tshisekedi na nani baboyi makambo wana na kaika parenthèse te okangi resma mena ina biso boy oyebi na mboko yo omoni Remi Massam azaki secrétaire général. Omoni mona mboka Bruno Mavungu azaki secrétaire général. Soki tozali biso tozaba ba chef à parti na ba plateforme. Donc les seuls conseils na mboko kokende la vitesse. Faut que les malins ba lobeli vérité donc il faut éviter parce que moni moniere vérité ozolo bala moto après ba lobeli on a signé. Il faut éviter un yo lelo ba boinde ba symbole na bango ba moniere wana ba boinde ba symbole na bango que no kati wa ni de toute façon ko ça l'appelle ali amowe ite po mowe ase akufa et comment que ba ali de idéologie nakutani na non lokola lelo moto ko bateka za lié à Tshisekedi c'est un non-sens ngana obaki na za lié na parce que des son vivants amoni que non mona wana do sala na mosala à reconnaître en gros. Papa malamu à reconnaître à combien une invitation à benga na poto. Alors bien aux amons ça il ça malamu. Bien là le cause allié c'est d'azate. Voilà. Après ba monde ils sont ça Kabila poto pesa baninga bato ba kesa. Non. C'est-à-dire na ngana lo baboye ndeko John. Il faut faire un schéma réaliste. Un schéma qui ne sort pas de l'accord. Ce qu'on dit peuple. Tu fais un schéma qui ne sort pas de l'accord, qui est consommable. Na point national, na international. Parce que quand tu dis transition sans Kabila, et tu dis non, après tu as na kagaboy, na basango te désigner moto. Oya okuta bato ya babo ya opposition ya majorité, mobule bandi ko bima donc to tsemboka na mbutu. Ils en ont na tina moko de donc. C'est donc un schéma réaliste. Ndeko Lisanga Bonganga to bomba te toujours kende vers la crise. Mais pour la makambo tu peux bombarder rassemblement bazo contrôler pe parti munene ndenge lobite na mboka o mutu na mutu majorité za na batu bino boza na batu rassemblement pe baza le belé ya batu pe ça biso mutu na mutu na batu thermomètre no yibi ikamote na kati no yebi pour la résoudre crise o pour bango bazo boya babi possibilité ko kuta na isusu entre bino na bango eza lisusu te mais comment si kapena la si sa question hein si kapena si sa question on ça va le kanda pour aussi ces missions sortie de crise pour te éviter les 31 wana et les kamalamu peuple a longola ko bango bandi ko kota déjà na katina e peut ça biso ta sortie moi piste ya kulubima la crise mais bandeko ya Union africaine bayaki balobi tel que les choses se présentent élection le 31 ezate to sengi na mboka na bino kimia ezala
bandeko oyo balobi ke non pona lelo bandima yo koza opposant ya solo bo bato bapesaka carte ya opposant ba-américain bayawo bayebisi bango bino ndenge tozali so bango bapesa carte opposant ya solo sike bino bozala nabi ndenge bango bakanisi ke lokola bango bayaki bango nde bapesaka carte ya opposition mais bayebisi bango ere bakeye babino 2018 euti na biso te euti na bato ya likolo bo bapesaka makambo. Alors siko de vous à moi, est-ce que ndenge nini tokoki kondima lelo à moins que tous a des mauvaises foi to lobi bon malgré ça les 31 to lingi kaka mboka e brûler bon siko soki mboka e brûler tout le monde tobi mais bolobi transition sans Kabila bolingini oh ce sont des stratégies politiques si to sali des autres sali alors quand on pose stratégie politique wana elle permet de tout négocier mais pour côté la gouvernement ministre Menda Pema commander la porte-parole oui tout ce qui ça il y a salaire excellence à cause de salaire mais les lots va politicien la canisi tout le monde n'a pas que bandé à poto les amis n'a pas politicien ce que ça là mon colonel sous tant que population est à comme mon excellence et que la population balukilande bino ba politicien banso wana bien pour na corriger bino pour bo sangana boyo kanate boli ke pas boyo kanate mais lelo bo komi koti abiso na mobulu na moto tokosuka wapi soke zagata na bikol po tomona oya bimiawa akiko trahir ngai kuna boye oya bimiawa akiko trahir yo somona président français ya epa na binabi ngai kuna epa na ngai tango bandaka ba élection tokuni président américain asa ya mukolo moko abi ngai na lingi boye epa na ngai kuna ezabi mabulu il faut sali sanga boye ata mukolo moko te toko sala bon 5 plus de 500 partis politiques mais bo réduire ata mukete excellence. Voilà, bah, nous avons poussé les gens qui ont vraiment dans ce travail de Maman Africa. Yo solo bi wana muto pesi lo kwa conseil ukine na mbina wote na lobi yo lobi ya polele eza lo kwa mama Selvina le project yo lobi ya mo ya polele bande ko bas mboka ndenge tozana ngo oyo pesi ku des conseils. Est-ce que tokoki ko sala tena mboka tout ça la politique et élégance politique ya solo ya politique ya dénigrement politique oyo kotinda ke mboka ekende liboso papa alobaki nanga oyo alobaki bino gouvernement ya ba sacrifier ya ba courager parce que qu'est-ce qui pouvait arriver na mboka na biso na étape oyo tokomaki sans que to signer arrangement particulier pour qu'on avance sans que to soit devoir par rapport na ba mosusu bazaki ko benda bango atokende sima tokozonga tokende pana mokonzi we uti G7 ya sika yende motako décider na nyonso non Sobino Tozali, indépendant, Toza chef de parti politique, nous prenons l'option pour sauver le pays à aller de là. Voilà, Maman Africa, tu suis ça. Donc Jean-Pierre Lissanga Bonganga, tous options tu vendais Kobongisa depuis Toza. On a pas levé la 504 jours, il y a Péjonae et Salamité, tous au monde et tous au Kendela. Bandou na biso ba américain pe baye ba lobi 2018 au bandie te makambwana nyo surtout et koki ko salima. Pourtant tozaki na espace ebele to salia motekra na mikolo kuso etikali to ko kapenza ko réaliser to bo sana pété décembre za ba festivité à fin de l'année pe parolia ni a resipela ndeni kaka élection kaka politique. Merci mille. Dans mon Hollandi prendre bon compte. Ce qui est important au lobby ils ont makambo ya les 31 au lobby makambo élection mukoni non. Ce que l'article 9 où Italie makambo ya organisation à CENI responsabilité za ya CENI à copier sa calendrier toujours zela na osepela mingi semaine prochaine pour na ebisi bino que samedi ou dimanche calendrier copie ce calendrier bimi boye lisusu toye ko manyola pour na toloba calendrier on bimi point de vue na biso ezali nini analyse na fait la batunion sur ce calendrier one pardon bandi mango na batunion contestation aux alors bien le vrai problème c'est ça na mboka na biso ezambala liboso calendrier bi matin il y a yambala liboso c'est comme ça que biso tolobaki biso opposition na kati ya gouvernement tolobi oui et bayambi biso tolobi oui na calendrier mais calendrier réaliste
oyo kolakisa ke bato nyonso bazala d'accord mpe tosengaki ayamba bato nyonso avoir ebima pour permettre que ce qui calendrier bini vos calendrier réaliste c'est-à-dire calendrier dans la mois consensus ya bato oyo azosolola na bato nous avons proposé ça va pécho ata Peugeot 207 omoni 205 mokili mabe nango ezali il ne faut pas interdire à quelqu'un de penser. Si tu penses autrement, passe autrement. Ce qui a le que non, il y a 504, il y a 207. Merci Jean-Pierre Lissanga Bonganga. En tout cas, tant, n'a pas déjà Cameroun mon clignoté, moi, la personne maloba souka, ils étaient na bande d'indemne l'auto-loba, togozo sous occasion, non, en tout cas, ça a bien appelé sur 30 secondes, na celui le basouka de pone émission, na baïban, sur batali, sur pone évique, celui to ambio, ils allaient à vraiment discussion à bakouin, na denga au saganate, 30 secondes, pour tout cette émission. Nani ndeko mama Sylvie Jules Nabinios premier ministre Borubaga na yeke bo sala émission azo lukaka bini pour que ne bo sala émission à ça le point de presse ba pour ni ba journaliste équipe nationale ba bengisi mutu moko nga na pesi bino message na yo officiel na besoin bo sala na équipe nationale ndeni bozo bo bokomi ko trier batona na kati équipe nationale na okiwa mususu wa ba kende ko sala hier bino bo ko trier bat boke lokuta na pe aza mwana mboka bo poser ba question. Merci Jean-Pierre Lissanga bon on a pensé que Bruno Tshibala azali bon chef à gouvernement Zolanda Biso sur la besoin équipe nationale Biso tozali to ya pour Biso complaisance ces raté to betali match. Merci Jean-Pierre Lissanga Bonganga ministre d'État chargé de relations avec le Parlement Ndengo Dimaka koyamba équipe nationale yobanga ba question té merci mais peut prendre ba juger pour ba discussion que ça na ba carrefour sur l'équipe nationale des ara na ninga ko sagana té merci na bino merci na équipe nationale merci na ba technicien na Biso Jimmy Ange Kassa merci na maman Nadine nous on peut faire occasion ça l'émission na base de tout embarrassement mais boy ba que équipe nationale tout ça équipe nationale donc j'ai dit déjà tout ça na Lubumbashi équipe nationale Mobimba donc to bani ba étape boy ba déjà peut to même nous ba bilili ya sika botika mala moto ko tani embarrassement qui va kolo o maboto mabi Ela. Mini yena mwana beno congolais. Boa tarde a todos. Hana le monga ba information de moci dia bien. Peço a todos meus irmãos angolanos avec Digital Momo.